akotika makambo nyonso azosala avant sur bamalade banini nga azali so na bei na simba malgré tout tozali bafie ebele motu azalaka na ngata mosu akite alie tokomofana nde epai na biso donc tozali na beau marché c'est yoseli ti jusqu'à ce que nakoyoka bien so mpe naza hospitalisé toza na ye mpe lisusu eloko oyo monene oyo narete nango na vie na ngai babienfait eza nango ebele mais oyo nga narete nango na vie na ngai oyo emarka ngai emarka mpe famille na ngai esalaka ntan mo boye esalaka ta ba 2 ans toke ba 3 ans nazalaka susu na sainteté nabelaka vraiment makasi nabelaka na pasa mpe na baopération esalaka vraiment ti na écran na batournage oyo na nzoli nazo participe su te esalaka ekote na ngai ekitaka mpo nazalaka su na sainteté e na ntango na ngai navanda na ndako na esansenga ngai navanda 2 ans nde mobima nazali kakolanga bacure na ngai ti jusqu'à ce que nakomi na niveau opération ursi azali koyaka na ndako nazali kotala azomotive nga okomaka bien sur l'opération eleki okozongi yango baactivité et par après ntango aye koopere ngai navandi su quelque temps na ndako mutu oyo azwa ngai lelo wana nga kote na ngai eza na se ursi kote ezalaki likolo pourtant tobandaka nga kote ezalaka likolo makasi ursi azalaka kote eza na se eye kochambule eye osaki nga kote nango komai na se ursi kote komai likolo ursi na imposa marché moyo ezalaka faye kovoyage tokende afrique du sud ngai même nazalaki parmi bato bazalaki sélectionné bakende afrique du sud te nazalaki vraiment kote ezalaki na se même na bafilme nazalaki susu te ursi na imposa producteur ke ye po akende afrique du sud faut selaza imposa producteur abisi nga na kokende afrique du sud te parce que sur demande ya population ezali na afrique du sud bazalaki osenga ye abi nga na kokende te so selaza te aexige producteur asali badocument nyonso nde vendre les vêtements. En fait, mais avec un hôpital, à l'assistance totale, à retirer ma camion sur la sala avant sur ba malade, ba nini, quand ils sont na bei na simba, malgré tout tozali bafie ebele, mutu azalaka na ngata mosu akite alie tokomofana nde epai na biso donc tozali na beau marché c'est yoseli ti jusqu'à ce que nakoyoka bien so mpe naza hospitalisé toza na ye mpe lisusu eloko oyo monene oyo narete nango na vie na ngai babienfait eza nango ebele mais oyo nga narete nango na vie na ngai oyo emarka ngai emarka mpe famille na ngai esalaka ntan mo boye esalaka ta ba 2 ans toke ba 3 ans nazalaka susu na sainteté nabelaka vraiment makasi nabelaka na pasa mpe na baopération esalaka vraiment ti na écran na batournage oyo na nzoli nazo participe su te esalaka ekote na ngai ekitaka mpo nazalaka su na sainteté e na ntango na ngai navanda na ndako na esansenga ngai navanda 2 ans nde mobima nazali kakolanga bacure na ngai ti jusqu'à ce que nakomi na niveau opération ursi azali koyaka na ndako nazali kotala azomotive nga okomaka bien sur l'opération eleki okozongi yango baactivité et par après ntango aye koopere ngai navandi su quelque temps na ndako mutu oyo azwa ngai lelo wana nga kote na ngai eza na se ursi kote ezalaki likolo pourtant tobandaka nga kote ezalaka likolo makasi ursi azalaka kote eza na se eye kochambule eye osaki nga kote nango komai na se ursi kote komai likolo ursi na imposa marché moyo ezalaka faye kovoyage tokende afrique du sud ngai même nazalaki parmi bato bazalaki sélectionné bakende afrique du sud te nazalaki vraiment kote ezalaki na se même na bafilme nazalaki susu te ursi na imposa producteur ke ye po akende afrique du sud faut selaza imposa producteur abisi nga na kokende afrique du sud te parce que sur demande ya population ezali na afrique du sud bazalaki osenga ye abi nga na kokende te so selaza te aexige producteur asali badocument nyonso nde vendre les vêtements. En fait, mais avec un hôpital.